mobali mobali ndenga sana yenda sa mukonzi ya ndako mais na chambre moi ça za mukonzi ya chambre bakabula bongo faut oyeba ngo za chef ya ndako ya libota mais na chambre na cuisine nyonso wana mutazaka chef na yo mwasi soko yebi komema papa komemie kozala malamu elonso kolambela ye lonso kolambela ye na biso mama yoza mutabakisi biso za banganga nzambe to comme ça bino pe banganga elonso kolambela kamata loboko no tia likolo déclarer yokinga déclarer le loko olambele liboso loko liboso fo mbala linga yo moni suka lingi yo na yebisu yo ekozala mwa pasi poza na abi de confiance envers yo bato bakenda na mibali na biso basala bango nini eloko danger te liboso ina biso mama na ngai tika na biso mobali basala kana ye rando te eloko na ba ko basala kana mobali rando te ko biso mbala sala bonga pe na ozongisa boy ozaka bongo te kitaka kamalembe ko subu fandi ko ne bozana mutu akozana elamba na nzoto azate bozana teni ya dana na f bozongi na jardin de mama nde bofandi boy akezwa mai mutu ninga zo mona muninga boy mama subo sala ka pendant 7 jours tabo bimaka na place bozongi oya koti muninga pa koti muninga libala bongo ekuma kamisisa. Number 1. Ouais, bonjour, bonsoir, Nabalandinho sur la grande découverte. Ça dépend à Aero Bokolanda Bisso. Vraiment, le lot Toeli Bisso, Toeli Bino Susu, invité Nabisso. Invité Nabisso, Toeli bien Aza Pasteur. Baza abonné Nabisso Balanda Kaye déjà. Donc, yom tozano zolanda biso landa Kaye partager mission Oyo, s'abonner pour baninga peba zomatea. Sans plus tarder, tout le monde papa Nabisso Yossi à côté. Bonjour papa. Oh, bonjour Ebele Makasi, c'est l'apôtre Romano Kintuna Manzanza dans la grande découverte au chaîne Tolanda Bissonuso, to senga bino bo s'abonner Ebele, bo chape ba like Ebele, de sanga ke chaîne absolument tombwama. Mais lelo tozali koloba maman Ebele vraiment mimi na toucher kama mwetali libala lelo pe ko répondre à mo ba question ndeko batuna kibiso. Na pesi bande no sombo to bazola na biso de partout so bozana moi bonjour so ezana mo na pourquoi bonsoir so ezana butu ozana mbeto na papa bonne nuit. Yes, aga moto moko en tout cas vraiment so ozana butu d'abord bi bonne nuit. Papa na biso abi aeli biso sujet ya mabala. Bino mo boye bina monde mabala ndenge za ko ningana. En tout cas ça la biso bien dans la grande découverte ko yamba ba sujet ndenge nyonso. Ba question eza bino ba réponse eza biso. Papa question liboso tozo tuna eza concernant libala. Manque ya confiance na kati ya libala. Ni nezo sala ba mabali belé na monde eza na confiance to mona mobali aza na confiance à moi cité. Moi si pas na confiance à mobilité. Bon, libala ngena sano loko liboso e uté pa nzambe. Fo liboso muto ba ke libala ezaka sacré e uté pa nzambe. Na libala soki confiance elongwe libala esili parce que bolingo ezeloko mususu confiance pe ezeloko mususu. Bokoza nuna bolingo na bino mais confiance soka ke elongwe libala ekufi. Na mona ngo déjà belé na kata ba mabala eloko ezangisa bato confiance eloko liboso ezali kamo sala likambwana etikale lembe pa mbaye na yo ko sala ngo sous répétition te e ko longolisa mbaye na yo confiance so confiance elongwe pa mobali to pa mwasi esili mais na so eloko moko yo mama landanga bien libala ezaka eloko moko ya mystique libala ezalaka banzoto ekuta na kati ezeloko mwezaka na kati po mutu alongolo confiance eza lelo te so na biso basekelo osengelo sala kanga likambo nazoyebisa lelo mama libala eza eloko ya mystique eza pasi po mobali ase détaché na yo tomona bato ebele libala penza atriché na ye mobali pa kangi ye mais alimbisi ye
eloni alimbiseli c'est loko mwezaka na kati na bibolingo ezaka na kati eloko aliboso na sengi yo mama kota papa na yo na kati kota ye na kati na domaine nyonso na ofongola bino ata lelo ata na bemission ko ya mbalo na kusala vuma trop loka tuzupe cadre moko asika eza cadre église pa na ngate na koloba ebele libala eloko aliboso na biso mama libala lakisa papa mutakala mukolo nyonso yango nde lakisi kota ye na kati kota ye penza kota ye lakisaka mutakala mukolo nyonso lakisaka na tongo na midi na pokwa la ninga eloko aliboso kota ye penza kota ye langu alangwa yo la ndinga malamu soko yebi komema papa komemie kozala malamu elonso ko lambela ye lonso ko lambela ye na biso mama yoza mutabakisi biso za banganga nzambe to comme ça bino pe banganga elonso ko lambela kamata loboko no tia likolo déclarer yokinga déclarer le loko lambele liboso loko liboso fo mbala linga yo moni suka lingi yo na ebisu yo ekozala mwa pasi poza na abi de confiance envers yo bato bakenda na mibali na biso basala bango nini eloko danger te yoza basala bango eloko danger balata ka bajiba mikuse te batika ba mabela ngo polele te yaonde balanda bango soki yo oui loba seke biso pe to loba bato ba poser ba ke batika pe mabele pe to ba jip balata pe ba jipa mikuse nda ku ala kisai o ba jipa mikuse total eza ya mukuse me yo lakise mobimba nango lakise ona kata ndako kasi na ndako na yo te mais na miso papa ya te na ndako na chambre eza mwasi msala na kola tile lo azola mala kola la mala kola kangi nyonso mobala azosima boto zala boya kapete kosimanga te c'est ça eloko na zola ça eloko osala mobali no wana ezo marqué obebisa ye lakisaka mobali ne liboso no na za eloko te tika na bisa eloko zo bo mama bala na biso elakisa babi de confiance ebele na la sabine ezali eloko basenga basi bazomona soki na sali bwa komonelanga tika mobali no amonelaka yo wana eza conseil liboso nzamba pambola merci vraiment babitika mobali no amonela kwa papa question mosusu ezali oyo elandi mpena makambo oyo tioloba oyo babi jésus aza mokonzi ya mibali elongwe jésus tomoni mobali aza mokonzi ya mwasi siko toyini toyeba kibokonzi yango ya mwasi ya ndenge nini oyo balobeli wana po kibokonzi mobali aza mokonzi ya mwasi siko kibokonzi yango oyo bango balobela wana eza kibokonzi ya ndeni ezalaka responsabilité soit babi oza mokonzi ya mwasi eza te banda kobeta ye banosakana eza responsabilité na kozula mwasi na nga ndako na nosomele bilamba na kokipe c'est ça la responsabilité na yo nzamba ba pa mwasi vi na yo nyonso ko dépendre pa ya nani ya mobali oyo c'est ça la responsabilité boko la bana na yo kotangisa bango c'est ça la responsabilité de zateke so comme ngala comme chef te so comme chef ezateke comme ko parce que mwasi aza premier conseiller na yo moni papa foi bango mwasi aza premier conseiller na yo na kati ya ndako vraiment na si yango wana na bona zane bela ko loba yo mona zo kata ka to muke pona ko loba ebele sikona kibokonzi wana o balobeli wana tozomona lokola mobali ayebi ke ye aza mokonzi mwasi mobali ata sali mabe moko boye donc mabe moko ezoleka nde lokwa ye ayebi aza mokonzi akomi komema ona bandenge moko boye mwasi aza suna raison te na kati ya libala parlant kolobani 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 5 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 5 eloko liboso foi baka mobali ndenga azana yenda za mokonzi ya ndako mais na chambre mwasi aza mokonzi ya chambre bakabula bongo fo oyeba yango oza chef ya ndako ya libota mais na chambre na cuisine nyonso wana moto azaka chef na yo mwasi kobwaka ye pembeni te so babi na yo oza chef eza te okokosala oyo nyonso yo olingi landanga malamu na kosepelaka te mobali oyo atrishaka moni ntango ozo tricher okokoma mobange biloko ande kozongela bana na yo omoni ntango ozongela bana okofuta le pire mwana no ya mwasi akokende mpe libala banda osala ndenge ozosali yango na osenga na papa ntango oza na mama na kati ya ndako tambola malamu mpo nazomona progéniture na nga lobi nga na ndima te naza na suki ya pembe meleo na bimi suki ya na bimi na ndefu ya pembe na ndimaka yango te soki na otambola mabe nakofutaka yango epa bana na nga okomona mobali moko akoya kozwa mwana na oplita akonyokola nde onyokolaki mama
siko lifuti no eza wapi yango lo biso na osenga yo mwasi azaka lokola eza lokola na bebe nanga na koko bete bambata osangani na koko tindike me nzambe na ye akotelema po alobela ye omoni yango mwelo na osenga papa na kati anda oza chef me yo pensa na chef moko mone Yesu a contrôlera pe yo omoni papa fo ebeloko wana oza pe na chef moko kombo chef wango Jésus alors siko yo pe tosaka Jésus po mwasi pe atosaka yo soki yo tosaka nzambe te kozala pasi po mwasi bano tosa yo ndenge yo so lingesa me kozala difficile mobala mwasi osango na nkote me eruyeka dans les boyekaka hein donc yeka bongo mona ka mwasi komiteti po yo sa pe na mukonzi mo zo tosa te eloko no so lona yango kobuka yango na senge pa papa bongo na senge pa mama boy mama yokanga bien eloko yo kosala eza oyo soki mobali no azane mobulu yoko landa mobulu na yete parce tika na bisayo mwana nyonso na kati ya ndako azala ya mwasi azala ya mobali tiozo mone wana alanda exemple ya mama soki mama to sala likamo mwana pe banda ko trishango soki mama na bino aibi ko yamba papa na ndako te mukolo ke na libala osala pe memema yango na osala effort ne ba ofana na papa pour moi na ke libala moko ya propre yango na singe pa na bino to kenda na libala tabazo ya soumission to vanda na total la progéniture na biso tika nzamba pa mola bino na obozo comprendre nga muke mais ça lo musuna na fisa na kati ya bolingo ya bazusu babota na bango te baba biso do bota te oui problème était bobota te mais tant yo ko fanda kata bolingo na yo yeba ko fana na ko banga nzambe po mobali yo kana ebisa yo papa ozana kati anda kwa libala tu es le chef mais tu as aussi un chef qui est Jésus. Si tu ne respectes pas Jésus papa nanga na ebisa yo un jour oko sibir yango na sengi na bino boza na kimia pourquoi na libala oboso botate pona nini landa likambo obotela te parce na kati na ko memia nzambe linga nzambe na yo nzambe akotika ko so na moni soso aboti na moni ntaba boti pourquoi pas yo boti to sakaka mokonzi no mona makamu nzamba osela. Vraiment merci na papa na biso Romano penza na éclaircissement kitoko boy nulle part ailleurs sur na la grande découverte c'était papa mobali aza mokonzi ya mwasi pe mokonzi ndako siko po oyeba mobali wana mokonzi wana zo tromper yo na biso ba mama tozana na bezo to yeba elo ni elakisaka na ina ba punda ayebaka efandelo ya kolo na ye beti omoni soki punda ebe efandelo kolo mukolo mutu nso akofanda likolo ya punda oyeba ko mutu na ngate mama nyonso azana facilité mobali nyonso abimika libanda soka zungi na ndako wana facilité oyeba ye. Parce que pourquoi qu'on y est baillé, tu vois dans les amis, tu as ça un mois, ça là qu'à rapporter, soit d'autres choses y est battu. Au moins un mois pour ça, on a bien noté dans mobile. 3 semaines pour ça, on a bien noté. Soit d'autres choses y battu. Même toi, il y a bien qu'on va dans mobile naïe. Premier jour à ça naïe. Après, papa, pour tricher ça pas. Soit qu'on bimia qu'on y est bas. Après qu'on lia nous nandaku. Soit qu'on nous soit, yo na moni mobile nyonso aliaka na mwasi na mesa. Mais si vous avez un mobile, si vous avez un mobile, il y a un enseigne pas mobile. Si vous avez un tricher, maman, vous avez un facilité. Et là, vous avez un samedi makase. Vous avez un maman mobile. Soit quelqu'un a triché. Papa, na l'autre chose, là, tu as un makile belé. Nzamba bisinga mobile otolongusa mwasi sixième. Bala moko ayebi. Po asa musambeli. Donc moi ça mobile akoma ko banga bi mwasi nanga amona ka ba vision eloko aliboso soki yo mama ofandi na papa zala na papa éveille sur lui éveille waniza même lati la bilamba na ye même tamboline okoyeba ke mwana mobalo aza sunanga te eloko aliboso ko yebela kange eloko aliboso elieline na ndako eloko mibalo ko yeba balangage na ye oko sentir baba komikaka aboniko nindiko akoniko parce akomiko kanisa musika Azasou na yo wana te. Au moins balangage bandi ko changer façon na ko lobele zo changer. Maintenant toi tu vas faire un effort zongisi place azalaka. Wanza musala na o mama ozongisa ye. Yebaka mobali ka so bandi ko bima libanda ezana mama mutu ayebaka tant banalisi Adam mutu amuna ka mutu aliboso muninga ezalaki Eve. Oko yeba mwana mbala za sunanga te. O yeba. Mama ezaka facile. Au bout de Kambala moko ndenge ka zo kendele waza bien te vraiment ezana ngo trop facile mais eloko eza difficile siko ozongisa ndenga zalaki liboso yango ndeza difficile pa ina yo yango bana mwasi mikitisa tant ozomona danger bongo banozongise malema. Merci vraiment
bon société so makamoko boy o pendo yeba kité maman j'espère que vous comprendre biso yo mtu opposer ba question non zalana pour nous s'abonner et que ça la biso bien merci na papa na biso Jean Romano sikoyo question msusu ezali to comprendre que na ba comportement na mambo mike mike o laxi biso to comprendre que ndenge mobali akomaka kobima libanda sikoyo pour na ko récupérer to ko salani pour na ko récupérer mobali na yo eloko aliboso na biso témoignage moko mama moko na mobali na ye baswanaka mokolo nyonso mama ebisambani nga aza mongo nga otie tutie mais comment na tamu mama na ayebaki nzambe tango ayebi nzambe moni ndeka bana okeli ko mamba na ba brutalité akitaki tango akiti lelo banda ko sa mais pas mwasi oyo masanga atiki baba nzela mabimba bidanga zage mobala bimi pa bimi akati nyonso mobala tabi oh mwasi nanga changer akomi ko lambela mobali akomi ko repasser donc kaka changer façon na ye akati andako mobali mbala moko azongaki mutu abina moni o changer nana changer oboy ndabenga ba pasteur ba ripe côté yaye eloko aliboso ina biso mama na ngai tika biso mobali basala kana ye rando te eloko na ba ko basala kana mobali rando te ko ba sumba la sala bunga pe na ozongisa boy osaka bongo te kitaka ka malembe tika na bisao soki olingi o changer mutu bandana ko changer yo moko soki olingi o changer mutu bandana ko changer yo moko na mona ndeko mso tuninga kesho abi tuni kesho mso abi pwani ba mindele bango basala ka bolingwa bien moi so bofai na bango bobobo pwani biso bato mwindu moi ba kesho mo tuni wana ba eza ba mibali mususu ya moneka mobali mo ayeka po a passer au kaka mais ça mobali mso alinga zo mwasi à vie maman akuzala très jaloux envers toi akuzala jaloux ya on a senge pa na bino ba mama na zama mbela ko loba penza nazo ba po mama je ça tourna na ba question mais kala tenga na loba mais on nazo ba za boy mama eloko aliboso tangu yo ju libala za mystère et pesa mela mutu nyoso te abala soko moni okomi na mobali eloko aliboso ko sala mobali wana tika akota yo comprendre eloko aliboso nangina tuna yo so sala grâce matinale na mobali nao tabat ba olinga na sika basala ba grâce matinale pamba tala banda ko to fandaka taso mozana mobali no bwaka 30 minutes 40 minutes bosisi na binoa zera papa na katsote grâce matinale siko grâce matinale on okosala ngo avant bo bala na to ezali sumuté nazo bisa yo likamba libala nazo te yaka ba chrétien te mone nazana na découverte awa na la grande découverte na ote ya ba chrétien te c'est pourquoi na se rendre mutu nazo te ya pe ba musulman na ote ya pe bakimbangiste so dote ya ka ba chrétien to comme église yo zango église te bolimbisanga na ote ya ba chrétien te na ote ya ngwe opportunité pour mona ko ba pagano ba ofanda bien ko leka biso babala na te loko te kitoko bolingo na bango oyo biso to bala na poto na ba poto tika dote ya ngoka bongo kaka po esimba nango vraiment to leka grâce matinale au moins ba tout ça ba on a des ordres mais soki na ordre ba msuba banana ordre panzana pasteur ma komisi sero yo na linga kaye botala nenga bali ba ke libala papa dezembele ba panzana sera zoki bana mona des trophées ne bana mibale pe ba panzana mobali wana bofanda te boisili mais sera ke intéressé à makasi mama bolingo eza ba réalité belé yango tika to te yango ka boye po muno so alinga olingi okoti okufi osani ni osimbi esa ka bongo oui mamba libala ya on se dote kaka ba chrétien za passe grâce matinale ezanine ezali adana f na kati ya jardin ba kana bilamba te na kati ya jardin ba kana ona bilamba te adana f ba fanda ka bongo ya ba yango grâce matinale tabatu ba lingani eloko aliboso bazwa ka tamoko bayeba na malamu oya kota muninga opasa nini akota muninga biso sala ba bolingo abongo te bobandika ka lelo zemi ekoti omona bolingo elenga libala ondeni bobandika mamoko pour 2 semaines yo zemi sina comme na zemi ba caprice zemi zaka na mono te na soka ba solo mabe ba caprice wana mobala ko kaka neta mona ano bolinga désordre bobandaka mabe libala yango moni libala ba cliché zaka libala ya bien kolika mabala presque nyonso o comprendre nango et surtout te yango ka botika to te yango eloko a liboso tango ba neti biso ba chrétien na pesa biso ba chrétien to fanda ka liboso na oyeba mwasi te
nayeba mwasi te po nayebe na bizale po so na bandi ko yeboka le même jour obanga lisute nyoso na bako atoli okoto te ozomona soka mobala abimina ata mwasi amaza mwana 15 ans mwana 16 ans yoza mwana 60 ans soko bimika na mwasi ya 15 ans ba mwa longolo respect wana soko za longwa kuna nini ngo omoni ya omwe biso ba chrétien senga ke respect wana ekota nanu tango ekotala epa na bango ozomisi batoli akoyoko ne bandele pe akomi lokola yo moni biso ba chrétien avantage na biso yango wana siko ba paganu ezana ba désavantage pourquoi parce que ka ba bandi lelo makamisi bandi ko kende lelo ya mo eza ba problème ebele omoni alors loko ali bozo tam biso to bala biso ba chrétien loko ali bozo to salaka landa malamu mama eloko ali biso to salaka to yeba na nzoto te na biso ya ba chrétien na biso na dimension nyonso so si ko yeba na nzoto te to bandi ko yeba na bizaleli na zo mono po fo na buka bizaleli ebele pa mwasi oyo parce que mobali azali mutu oyo nzambe asali yende mutu akenda ko façonner mwasi azokomisa mwasi lo lenge ya lingi azala mutasala yango za mobali il faut na memo malembe ti na commission na lolenge nga na linga kozala statut parfait à Christ siko na memo ti okomi lolenge nga na zo linga siko mutasala ngomba mais so ba déjà na ba rapport et simba soute mobali moi ça yo côté omoni so na silisi ya mibale na ke kosala ba présentation ba biloko anu mukolo toko bala na mukolo liboso ta ba chrétien ba vrai chrétien de basalaka ta ba pomble so pas passer premier jour ezaka prémisse basaka loti bolali bobi to pesa ngona ninza nzambe prémisse deuxième jour nde bato babenga ka banini bake ba jouer place mo boye bafandi omemi mwasi na yo esika moko so bozata na flat so bozanda ko na mwa munene boke bofandi bokoko beta une semaine ezama lundi mardi mercredi na dimanche binomi balé bofandi bosali grâce mati mutu akoyate biloko nusu za na kati ya chambre wana bokolamba bokolia kaka kuna ndenge bofai na kati ya chambre wana basa de beza na kati tu za na ya mwa libala kana mpia ka fo libala bonga boza na mwa ba moyen libala mpia ka fo siko subu fandi siko ne bozana mutu akozana lamba na nzoto azate bozana teni ya dana na f bozungi na jardin de mama ndebo fandi boy akezwa mai muta ninga zo mona muninga boy mama subo sala ka pendant 7 jours tabo bimaka na place bozongi oya koti muninga pa koti muninga libala bongo ekuma kamisisa nazo yeba yo place obandaka na place olembelaka omoni yo bozuba ke mwesi tanga linga ka boita sala ka boye bozu yeba na malamu bofandi bokangi na ba téléphone mutu abengote mutu abenga muninga te so bosali ka 7 jours wana esili mais eloko na lobi wana eza pasi bokosala ngo ya 3 jours bokosala ngo ya 2 jours boyebani malamu tant bokozonga na kati ya ndako boyeba ofandi na kati ya ndako ndeko na mona ali wana et continuer bosala ngo na ba prière tika na bisayo rapport sexuel nyonso soki esala ba prière te eza en efficacité te moni be puissance ozo mona biso na ba puissance mona na ba rapport eza ba biloko oyo ya manque ya nini ya prière. So que na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 ba bibo se vaguer dans la prière omoni bo tia ka prière liboso et puis ça ba position musu tango ça la rapport o mobala zaka na pas na force wana ote ya bino ngolelo te moko le royal ote ya bino tango ça rapport na mwasi ba position moko normal soko ça omoni moi que force so se goumenter toujours et puis tango ça rapport faut bana ko prier faut bana rapport mobali sambela parce que ça na bateau ba yaka na molimo impuissance mwana bato bali fois sepela ezato bali mwasi azokoka ne lote tika mwana bato akenaye ozomona biso ba chrétien dépasse na biso des awana tana ke na mwana bato na mona papa moko bali aki diacre na missioni papa tango bali maman nzoka zaka impuissant tala voiture munene tala bandako tala boy mukola bali mwana bato mwasi akansaka banga kanzambe nzoka nde aboya kalinga mukola libala bakende boy mubala lala na pantalon alala na pantalon et ça la bien te mokoloka moi c'est ko découvrir avec soit na pasteur en tout cas ba ndeko to fandaka na conseil de pasteur to ba papa falo lo bavant donc les abo en tout cas tika mona bato akende okoko bise esclavité yango papa oza obligé au se plisa mwana bato. Merci. Vraiment merci to comme na biso na suka ça pe mbali bosote za pe mbala suka un monde de la fin et ça la biso bien. Monde de la fin ezalika opesa mbote po bandeko lelo eza mokolo tukutani
mais nazaka na bino mot de la fin na pesi mbote pa ya mwasi nanga mamereka mongene na pesi pe mbote na église Sep Ministry so lingo zwanga eza numéro na biso ezali plus 243 89 8 22 99 22. Nzamba pambola bino. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Ne pas s'abonner, like pe belé, like et ça la biso bien. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour s'abonner massivement et que ça la biso bien. Tokutani na mbalasima. Bisous, bye.